Et ça facilité menga na yebi ngana mwasi nanga to solola. Na yebi to solola bana na ba kusangana kaka. To solola ba kusangana po ye moko mobali alobaka. Kiazana bana na ye na pembeni. Mais ata ye mama zoloba boye me na yebi ka kusangisa bango kaka. Po ye kaka nde mama. Mama muso ko uta place musuti kaka ye. Kaka ye nde mama. To solola ngana mwasi nanga to yebi ke bana na ba kusangana kaka. Po baza bana tata moko ba kusangana. Et c'est lui qui a demandé à une de mes collaboratrices, s'il vous plaît, passez-moi maman. Je voudrais m'entretenir avec elle d'un certain sujet. S'il vous plaît, il a supplié, vous vous imaginez? Et quand on me le passe, qu'est-ce qu'il me dit? Maman, kolandate, bazabana, tika kakabaya. Ça, c'est quelque chose que je garde dans mon cœur. On a une facilité. Na biso ba tete là pour mon possibilité d'exater. Soit possibilité d'exater to ko vendre des camorata pendant 1 mois et quelques jours. Le rôle à 40 jours. Mais on a battu ba kei biso famille moi to kende ate to zo yaka bwana ko vendre ka ko yamba ba payo ba zo yaka na sima. Yango no moni to zo vendre mais na 40 jours na kolobela bino lisusu. Maintenant to yebi datité. Nan peut to sololité na famille mais na koyebisa bino. Salut Nabino Soto et Obosepela Ramakasi na www.cleboa.com. Je suis bien Freddy Akimbe Doli Lorea, Beauté Abacheri, le petit frère propre, il y a Onge Akimbe, Ndeko propre, il y a manager Nangamoko, Idi Akimbe, Moninga Bongo, il y a Merle Bao, donc il y a Merle Bao, Rigongo Bila, Poanité Nayo Eric Maindo, Kovo V24 à l'international. De la nation, un bon tonton, l'homme invisible, Biso Tutu Ebiki, Papa Wemba, Akufaki le 24 avril. Le 24 avril, Tuzo Kendar, Kara, Tuzo Kendar, Tuzo Kendar, mais au moins tout ça qui déjà, Oyozaki l'essentiel, ou tout cela qui bino, mais Kumba Yakaj, et l'accès bino premier au numéro, ou tout ça qui le vieux Sénado, donc Oyo. Alors qu'il y a ami proche, il y a Papa Wemba, Zali, Moutoba nous a trône à Papa Wemba. Mais combat cage, et tikala ki bongote malgré ba reproche nabino, ba remarque, ba félicitations nabino, bo pesa ki biso, ba bloko tout bolo ba ki en tout cas et à qui droit au cœur. Mais tout ça continue toujours. Netiboué équipe zo kita kaka. Bo comprendre que les deux à combat cage nazanga mugote nazana omba potongo oyo. Tout bien bongo la valeur ajoutée. Omba potongo bonne. Santé bien, Freddy Akimbe, merci. Naba ndeko nyonso bazolanda biso, ba internaute nyonso bazolanda biso de partout. Wana moni yemoko le boss. Il faut natuma liboko le boss. Yemoko de la nation. Toto Mbanda, babi bazui wapi. Babi tembesili bango pour musala nde musala na www.cleboa.com. Toujours continuer ko percer na musala ba titre ya kitoko pe ya solo. Tout ça na musala na biso vraiment kitoko na www.cleboa.com. Toto Mbanda de la nation, merci beaucoup. Merci na ba ndeko nanga nyoso ba na poto bazolanda de partout. Quand Freddy Akimbe otukoloba tout ça descend sur terre, babi biso mikolo musala ele kamaloba ne belé. Tout ça nde musala
mingi maloba muki pour to quitter de son sur terrain na des bonhommes toujours qui de la yemoko senado les loups que toujours ça la moi briefing yamara munyo sonengeni les kana obseka papa wemba to quitter sur terrain kozwa mama kato ou azabongo mama donc mama na ye na mama nyondo baza ya analiki mama nyondo akufa mama na kufa ya tika lokula mutu lokula mama ya wimba tout ça qui tonsola na ye boza ba interview belé tout ce qui était descend sur terrain musala ra comme le bané belé to me rappelle ko débattre na faut dire kimbi parce que papa mbaza muta mukiti azaki monsieur munene kande na lobaka to beka ko débattre nango donc to ko sola ka sur ngo mais mambe mingi kaka bande ko internet musuba bebisa masulu faut dire kimbi oko lo bani sur ça au mapotongo biloko wana atoka to sepelate ozomona ezaka bande ko peka ya internet ite que bazo baby César batonyo surtout ya presse atoka to mekana ko bongisa omoni l'air to ça qui émission na Senado ba n'importe quoi pe lobamaki batumsuba lobaki oba ko koloba mais logo là biso to za bato to stambola na trois chemins to ya kaka na ba titre oyo mutu yemuka lobi ya biso to chaka yango lelo au mapotongo to la sa différence ça dit quoi que biso to travailler surtout biso na clebois.com équipe ya combat cage na ebiter bozo nkane bo raisonner mais biso za travail mikolo to remina système ya image nde loba to kiti na terrain to zu image to eto fandi omba oyoka kiteke note kingani kuna ote Paola Rachidi tala kutu yekutu akutana yekutu na Rachel kitisha non on comprend donc tu tiens des images au lieu que tu vas na loba omoni yekutu boete to changer tout mais ça moi différence na mamino ke biso na clebois.com to ça rendre boulot au mapotongo le to kitaki na terrain. D'abord, pour tout le bien, matanga nezo kende. Lelo, papa Wemba déjà bientôt un mois. Anniversaire na Nairobi à Botama le 14 juin. Déjà, c'est pas pandi déjà matanga, mais tout zo continue à kako na ma kuna epa ya papa na ma campagne. Moi tout zo salama batu bazoya. Donc on est matanga zana na habité so ya bango ezalati 40 jours. Tout nini umba ningi to kene matanga mais na éviter bande ko bakotlanda ndenge nini ya mama on a trouvé tout à l'heure makato pena kato alobaki par rapport ya matanga papa alobaki soki ba moyen ezalaki na famille ya Wemba bangaki ba continuer matanga tina 40 jours dû à ba moyen ezate yango ba vandi bakundaki samedi passé pardon ba pandaki samedi passé surtout équipe vraiment ya combat cage to kitaki 4 jours après kaka kupanja matanga kuna na molokai de to kitaki ko toyoka ki maloba grande sœur otobenga mama ya Wemba lobaki ya papa lobaki que ceux qui bazena mbongo Freddy benga ba continuer 40 jours ti parce que papa mba kufa za kwa baoba aza kwa mutu atraîner bango jamais ba ko panja na bongo dû à moyen possibilité to kinakende kuna ba mona na ba image comment est-ce que ba baza esouté il y a personne là-bas molokai polele donc ba bazaka ba locateur kaka na membre famille batikali 2 personnes batikali ba membre famille biologique ya papa donc tout basi ba pandé parce que moyen au 20 ça ba tu pour 20 ça na kishasa bino batapoto boyebi esi nga mbongo moi ko lia na tongo moi mapa moi ko déjeuner moi fufu moi loso moi nini ko panzana na poko batu balia pour 20 ça ba tu pas mati fo mbongo donc c'est ça et donc sali que ba vanda te mais côté ya maman Amazon batu bazali bana baza ba kadi baza ba jojo baza ba jo baza bazo vanda wana parce que ba wi que non maman na bango za na si maman bango no a télémité c'est ça voilà maman on a on a si à télémité bon et normal hein famille on a préféré famille matanga za resika moko donc ba mataka kuna mais on ba botongo ka semaine yo maman la première dame maman Olive a quitté sur le terrain à ça qui plaisir et heureusement équipe il y a clebois.com surtout il y a combat cage tout ça qui wana tout ça qui peut image maman Olive a quitté qui yoza qui wana au sola qui pe na mama magenga zaki na ba mo ba bloko mususu ndingo muna qui arrivé à mama ezaki ndenge. Voilà, on a commencé à partir de 15h déjà dans déjà na terrain, dans déjà pas maman Amazon, pas papa na de la venue de la forêt. Donc on a une équipe mobimba ya Clebois
l'équipe à Numérica Télévision, tout ça qui wana. Tout ça qui maman comment presque à 17h moins. Comment déjà wana donc ils qui dégâts. Talaka maman Olive mes première dame à qui ma compagne. Je te dis ils qui dégâts ba voisin ba bimi maman Koti. Ayi na biloko o ba mona wana. Na ba image na bi extrait déjà beaucoup landa pour dire qui me mutaza na montage en même temps arrache pied vous comprenez ya ça musali belé à la fois na dévoilé pour monsieur ba comprendre quoi voilà donc faut dire qui m'a relaxé na ba image comment est-ce que maman kitaki na biloko akiti na 9 tabac ezaki 9 tabac ya bimba wana ba tabo te ko balisa ka sachi po vimba non ba tabac peno lira pena ko matiti penza akina 9 tabac akina pondu akina makemba akina fufu donc akina biloko pena que ndesiko so ba pesi yango fodi ki bayela mwasi vraiment maman yaki vena complet na biloko tout au pena ça que non ayeko lela ensemble na maman Amazon pe après ça qui message mot fort à lobby message mot fort à lobby que non aboya ki ko pour émotion les kai makasi aboy ko ya pour émotion les kai makasi pour na granger na yé tant que première dame ce quoi ya quelque soko ko ya na si tala des gars makasi ya monene ya wemba vraiment et ça qui se passe tout tendre qui micro na maman Amazon vraiment tout micro ko sur na ba question to poser qui beaucoup zongo tout à l'heure na illustration ya Fredi qui m'a compétition en régie ba repérer sur ba image comment est-ce que ça invité sur aussi a déjà image pour ba tout ba mon attendé normalement est-ce bon le roi ngamo naza awa de la nation un bon tonton l'homme invisible yuna papi gene pichumanga ya chérie ya qualité Herman Ampoyo, ça comme ça. De la nation, est-ce que au coach la biso ta arrivé à ya mama te ba pondu wana ba mona ba pondu wana comment est-ce que bien image ça pour image ça moulai mais tous on a ba pondu wana na biloko mama yaki nango wana peut-être ba pesi Fredi akimba ke ba ila mwasi. Bon, tous les gars tout à l'heure comme ça tozon après. Merci. C'est la troisième. La troisième, c'est Joe. C'est le jour. La première, je suis la numéro 5. Et elle, c'est la toute dernière. Ah. Oui, je veux montrer le chemin. Oui, Voilà,
tolandi biso na biso nyonso tout na bino de bozo tala na biso to tala netinga la moni onka siko en tout cas semble ba tabawana na éviter ça pour na au fond la ferme oh tourner ni de po tabe belé bongo na ba pondu na ba nini mais et ça qui quand même maman Amazon bien c'est qui est très bien c'est qui est vraiment bien makasi tango moni maman azaki ya kolela moko ya usakanati j'espère bon on a ba image maman Kitty avani na mousse première dame avani na mousse na maman Amazon. Donc vraiment je tiens à remercier on peut dire que tout ça parce qu'elle a déjà tout parce que ça déjà première dame mais il faut pas accélérer au monsieur c'est pas Nzambi parce que qui bonté wana donc ba simplicité wana na biso population pour la mission na population na journaliste mais na mwana na yi donc elle est là biso à côté après sinon bana mbote bacho bazaki bana na bakadi na ba pétition ya kadi à côté na kata ndaku ba vandi maman banjo lela mami banjo lela babo comprendre nga mami de Amazon pour na misa obengi mami banjo lela maman première dame a vandi na ye na mousse o ya vandaki ba partager ma ensemble na mami waza bongo Amazon et après wana première dame ba misa biso libanda na no natana no to yeba o ileka na katité mais to mena libanda bazuna autant vraiment ko sola parce que première dame akendaki Côte d'Ivoire té mamie m'takene Côte d'Ivoire parce que famille biologique de Côte d'Ivoire pour famille restricte m'takene Côte d'Ivoire donc mamie pas première dame pas a besoin ko yeba qu'est-ce qui s'est réellement passé yeba magumboso moi et puis biso to zala wana ils a quitté de babisa biso na libanda presque nyonso to me libanda na bana même papa ba me batika ka bango moko bibale ba confrère na nga ya télé c'est quand batika ya 8 clos en 2 clos de batika ka bango mibale na ndaku ba solo la ki bazo temple pendant 40 minutes ou 50 minutes après ba ko benga biso presque to koti to bondenga consoler maman to zi ba image na ko bima na ende to solo la ki ou ba interview to sala ki ba confrère to zaki wana to se ba interview par rapport à PCP témoignage naie surtout ko landa témoignage ya maman pesi ndenge ni na yebaki wemba ndenge ni pena yebaki wemba première dame ya République démocratique du Congo. Voilà on est à clair donc Mouto a témoin oculaire donc azaki sur place mais bat musu sweza c'est si atika la pesa enveloppe c'est enveloppe té tout tika moi ba rumeur yango bazolo ba plus na biso bato internet bato ba presse to lo ba moi trop mais to za na ba preuve té to lo ba kaka au normal la titre comme ça commis avant papa wemba kufa zaki na studio atika ki nzembo to ka boy banze mo ba bêtise c'est pas bien papa wemba za mutu moko munene en tout cas artiste oyo atiki biso ti le loto le bon on a déjà en clébois.com hommage à papa wemba toujours donc tina 40 jours na endeto aussi ça makambwana mais au mapotongo oui c'est vrai maman livre ça qui peut témoignage naï mais non on préférait d'abord tout le canon na donc comme déjà en 4 émission tout le cas d'abord tout un nom image où ya maman Kato né maman Kato ba disposition parce que bon ba sa famille ba disposition nini bazui pour na ya ba rumeur ou nous te zolobama makam ya bana monsieur Soaza éparpillé banga na sola kina viva chungu albina en tout cas ndenge ba yoka na famille ba lobana ba le canon ba émission souté ba fanda ba solo la c'est normal parce que famille tété là na famille yaka faut ba fanda ba solo là mais ndenge yo zala ki kuna o mapotongo o sola kina makato o moni na ki ndenge na attitude na ya ça pour na ko rassembler bana nyon surtout bien ezaki noté ko télémena maman Amazon bon maman Kato lobaki wana za mwasi na ye ayebini ba sona mwasi na ye parce que bango ba no bala mami bango ba no bala mami quelque chose ba rumeur ba bazoloba quelque chose ba interpréter makambo wana na ndenge na bango famille ayebini ni sona na mami na oningana loba mingi te parce que terrain famille za terrain mo glissant za terrain mo vraiment au côté té zeli ko la moi c'est mbaye ba potani ko côté té parce que tika na soni voilà donc na olinga image lo ba na place nanga to la na extrait wana comment c'est maman Kato lobaki wanto kitaki de ça sur terrain pas babi combat ka to saka de musala maloba mingi te maloba mukie parce que GP a bien original au peut-être que au cliquer au même sujet na même maloba ou ils en a quatre vraiment to ko la na image to kitaki na molokai bo mo na ndenge molokai et après papa wemba molokai tikali ndenge nini on suit se tout juste après.
En tout cas, nakumisi gouvernement na biso makasi ndenge ekundi Papa Wemba na population ndenge bakundaki seli bango merci. Mais matanga nanu esili te na biso batetela po moni possibilité nde eza te. So possibilité ezali tokoki kovanda esika moko ata pendant 1 mois et quelques jours. Lokola 40 jours. Mais ngana bato bakei biso famille mo to kende ate tozo yaka bwana kovanda ka koyamba ba payo bazo yaka na sima. Yango no moni tozo vanda mais na 40 jours na kolobela bino lisusu. Maintenant toyebi date te. Nanu pe to sololi te na famille mais na koyebisa bino. Yango na zongisika merci ezala ba journaliste ezala bato bauti poto bauti bangola wapi. En tout cas, na sengi merci. Na moni pena bolingo ezali pe bondeko etikala kaka pona libela. Ezaka pona Papa Wemba te meto tikala bondeko wana libela. Ai naza lokola leki na ye. Ye moko aza kolinga kokabola te. Nga naza lokola mwana noko na ye. Ya kozolinga kokabola te makambo ba cousin na ba cousine wana ya linga kango te. Ya koloba nyonso baza bandeko na nga ba leki na ngai. Bon, na coutume na biso ba tetele ezali ndenge mama na yakufaki ngandi na remplacer lokwa mama na ye yamolo babenga nga mama pena kato ngandi na remplacer mama ni akobenga ka mama ata likambo ezali fo abenga ngai po ayebisa ngai donc na remplacer ki lokwa mama na ye ebi ata mazona azoloba ke bana wana baza ya ye te me baza ya ye kaka po bakoluka mama mosusu te ye kaka po yenda alaki mwasi ya Papa Wemba biso toyebaki bana wana nyonso baza kaka ya ye. Somon ata lelo amata kita bazaka bana naye nana likamso koloba te po bana na bazaka ya ye moni eza facilité menga na yebi ngana mwasi nanga to kosolola na yebi to kosolola bana na ba kosangana kaka to kosolola ba kosangana po ye moko mobali alobaka ke azana bana na ye na pembeni mais ata ye mama azoloba boye me na yebi ka kosangisa bango kaka po ye kaka nde mama moso akouta place mosusu te kaka ye nde mama tokosolola nga na mwasi na nga toyebi ke bana na bakosangana kaka po baza bana tata moko bakosangana. Merci beaucoup Makato. Vous comprenez déjà que nous sommes tous les jours landaka maloba ndenge ba image ndenge zoloba za ko to mba muumbo image donc tozo la maloba même chose na sima image. Vous comprenez Mama Kato lobi fait dire que mozo mona ke o senti que batu ba na pasi o ya kufi na famille ya Wemba na famille ya Sankoro famille ya ba pene kikumba ki Wemba azaki mutamukete ya des familles bana misusu pe ba kumba chômeur na famille wana ya des bana misusu pe o bazangi abri pour abri na sens que kozanga misusu mutako lobela ye. Parce que toi, tu ah, moi, Wemba. Ah, ndekwa Wemba. Ah, nokwa Wemba. Et ça l'a bien, mais le lot, tu as sauté. Biso zozo lo bateau, lo baka du n'importe quoi. Mais famille, on est na pas si moko, oh, na habité. Mutu o ako consoler bango zaka nzambe. Vraiment tout tika du n'importe quoi. Yo zota lango zope na famille na. So le ba ma bien famille no ça malamu mingite Wemba zaki bébé tchandate excusez nga na ni bébé tchandate mais zaki mutu munini. Preuve ane ke liwa na ye. Oh ba musée misusu ba otika kukufa na cimetière ozala ngoboti ça langage que moi na ba o buni boyebi wana jamais mutu moto na ndimi ba okunde kwa Wemba vraiment pona relaxa ki bonene na magaza ki simple de ba bana obude azaki simple trop mais simplicité na ayeba ki o yazali bino nde boyeba ki ndeke grandeur a Wemba te mais ye moi mi yeba ki o yazali a mon avis azaki ki orgueil ils ont na sens te aza déjà ye yango wana bomoni lelo Wemba kundami na ba honneur nyoso tout monde entier baleli Wemba shungu Wemba de pene kikumba pe ya sonam to lela kaka merci na bato surtout ba soutenir nga vraiment ko benga mingi kaka na 00243 82 95 48 092 00243 82 95 48
092 merci na yo Paola Rachidi pour nous soutien kana émission toujours qui t'a dit sur le terrain grâce na yo na baobi na ba financement na mamunyo surtout aider qui biso vraiment faut dire qui mena habiter ceux qui osape na maloba loba sur maloba oyo auto tukolanda makata lobi na pasi nyonso marqué ba rumeur abatabi bana bazaka bana Amazon amata kita baza bana ne pour bayeba ki sou moi si musute bebe karai okolo bani succès. Voilà, en tout cas, au m'a pourtant on va reprocher sur moi le mot qui matin à ça continue toujours, mais tout perdre paix, excellence. Comme Banza Mukala et Shungu, donc Bordeaux et Banza Mukala et Shungu, au Yatika Kibiso, avant-hier, à 22h44, et à passé. Papa n'a pas payé Kamalwan doit arriver pas perdre qui moi sinae donc mes condoléances. Bon, tu profites car nous surtout on a et puis Kofi Olomide pening a perdre qui peut papa nae mes condoléances tu peux ça bon. Mais au m'a potongo kota la ndenge maman Kato lobby maman Kato en a raison. Elle a raison. Batoli banda donc bana quartier bana avenue bana commune bana ville bana mboka tout ça moi bilobe là moi trop mais tandis que tout beau ça n'a pas papa il m'a oui asa artiste azala qui est artiste mais asa qui peut star mais lelo asa souté à part que star nae asa qui peut na famille. Donc, côté moi, bah non bengi noko, côté moi non bengi papa leki, côté moi papa koulou, côté moi koko, bani donc. L'air tourou ba makam, tourou bara maramia, o etali papa Wemba, mais o etali Gilles Shungu Wemba dio. En tout cas, wana etali ka famille na bango. Maman Kato ozana raison maramolobi, o sola na maman. Pour nga peneza na tikal pe ko na place mon teo yo maman Amazon abiki na lingi bana na tete peut-être bana nde ba mona ki tam susu bazaki musika ya cercueil ba ya ki peme na cercueil te ba mono la peut-être ba négliger ki bangote Julie Kukuna Viva Petit Robert Ciné Poitiers Binonion surtout boza bana papa moko boza bashungu bino nyonso tout atali kole kubuti kole mbekiti na se mutalongo la bino bana papa Wemba bazate donc bosola kaka bosola merci na yo maman Kato na sepeli mingi mais omba potongo conseil pe ya kiwana moi ba témoignage oye comme ça ngai namoni ba délégation ya batu ba utaki Londres namoni ki délégation il y a Rachidi et puis témoignage c'est comme ça il y a maman livre nzokande moi li solo oh pour mesdames faut mais là quand même mais faut mais là pour na comprendre témoignage wana umba ezaki non nini pour mona munene Wemba. Maman, tu sais qui est moi bibo ibininga loba a imité même la voix papa Wemba habité maman babana kobora baote babana donc première dame a imité voix ya papa vraiment et ça qui biso bien mon mawa ah Wemba za souté papa za souté mais au mona témoignage ya bongo première dame azo témoigner pour na mutu to boyete ba mise pe bana mabena bango mais au mona mutu atikali ne loko mutu ya bien à déplacer du mutukanaye ayeti côté la moi sinaye to boyi tata la pe moi ça va vivre mususu o ma dilu pa kina kota la parce que yeza ngo bola mo ezaka ngo la la non nda bunaye pe vane kana hôtel moi ça ma dilu pa kina hôtel na lemba après ko bimana na pesaka ba bilo matoyi wana kabila ka mwana mo ya quartier ka ya lemba wana donc ezana ngo nenga maman mais témoignage o ya pesi na ko imiter même ya ko interpréter même voix ya ko imiter voix même ya papa Wemba vraiment il choque pas besoin de que papa le ba voix mki donc azaka ko le ba pardon excusez-moi tout le monde ngani tazane kaka vraiment alors en voix mki mais la première dame a imité voix ya papa Wemba vraiment tous image parce que ils a bien mis Freddy tous image bongo tozonga après quoi kitoko. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient invités à mon anniversaire à Goma, mais quand nous avions demandé à papa et qu'on lui en avait parlé, d'ailleurs à l'aéroport,
quelle ne fut pas grande ma surprise de voir que lui plaidait pour ceux qui avaient demandé les jets privés qui s'étaient présentés à l'aéroport. Parce qu'à ce moment-là, moi j'avais refusé qu'ils viennent. Et c'est lui qui a demandé à une de mes collaboratrices, s'il vous plaît, passez-moi maman. Je voudrais m'entretenir avec elle d'un certain sujet. S'il vous plaît, il a supplié, vous vous imaginez? Et quand on me le passe, qu'est-ce qu'il me dit? Maman, kolandate, bazabana, tikakakabaya. Ça, c'est quelque chose que je garde dans mon cœur. En plus, dans l'avion, il n'y avait pas assez de place en first class et en business. Et c'était lui qui avait mis l'ambiance et qui s'était porté volontaire de rentrer en premier dans la classe économique et apaiser les esprits de tous ceux qui pensent que cette terre nous appartient. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment touché. Ceux qui étaient là peuvent témoigner. Ceux qui étaient là peuvent d'ailleurs me compléter plus que ça parce que c'était l'ambiance. Parce qu'il avait dit, c'est la fête. Allons soutenir la maman. Allons ensemble fêter avec elle. Allons souffler ces 40 bougies avec elle. Voilà, total yango bomoni, mais bandekunanga nyon surtout ya diaspora partout. Aweza li solo ya apolitique, aweza ma politique, aweza ma ya total ma matanga. Matanga total papa wemba total ba bien fait. Ba bien fait neti venangai Paul Wemba yepe a sali pe belé na mama matanga. Total la paix Moutounanga makasi Merlin Bao yo peut contribuer makasi na habite yo pose à moi batuno va contribuer il va contribuer vraiment surtout premièrement dans nos salons LTC ici quand on sait l'émission Fernando Mbaya depuis Toulouse vraiment il écoute une opportunité il y a obéta qui t'était la fara na papa tant on y a qui dernièrement qui chasse ça ko beta quoi moi tout pour na activité na na qui chasse ça vraiment Fernando Mbaya salon ETC vraiment bah je débita ce que besoin mon c'est grâce il y a salon ETC vraiment à contribuer qui peut na contribution na matanga papa aka est vraiment za moko la carte politique et puis za donc tu côté anonyme donc et puis na ngababeka aka papa aka allez-y comprendre d'un za mutu mbongo makasi muninga na ote vraiment merci beaucoup na contribution Paola Rachidi moi ça pembe makasi bon on peut tout à l'heure ça qui paie moi temps ya ko paie ça paie moi contribution par rapport à voix na ayemba magaza chanteuse te mayembaki merci beaucoup na bino surtout besoin qui vraiment il y a contribution ko benganga na numéro na pesi wana vraiment on a paie ça paie ba condoléances on présente ba condoléances na famille ya Kuchu Mobimba tout perdre ministre na biso Mbanza Mukale papa Mbanza Mukale paix à son âme tozaka na mato continuer Kuchu tozo comprendre te to la kaka to le tina papa na biso waza Mbanza Mukale ministre na biso et mes condoléances aussi la famille Kamalando honorable Kamalando to perdre moi sinaye mami to bien kika mami vraiment ba condoléances na bino vraiment pour le moment c'est bon. Voilà, pour le moment c'est bon. Donc des grands nabino biso dozaba a politique au sali malam to bino sali malam net logo to mon appel moi net c'est Marie Mesamba Koufaka Tiki biso papa Wemba Koufaka Tiki biso et les losko yemo papa kei ça dit na kata famille wana moi bana bazo kufa moi trop biso siko moi ba cousin ba noko ba nini toya to fan ça dans le comme la mesa to tuna qu'est-ce qui se passe. Adolphe Dominguez, le roi de la forêt, Papa Chéri, V4 Koraman, Fali, Ferré, tout, faut faire un an. Veillolo, payo posant en 4, il faut faire un solo là. Mais, au moins pour tout un témoignage, n'ezole ka, n'engé pe batimsou, bapese batimouage, m'sou koutou bayembi. Bayemba qui donc, tout à là comme ça, tu ressens parce que tu as commis déjà cochité. Bongo toko kutana na pesi msusu kitoko.
nga komolanga Nicole Mozamundala navanda na Londres nauti Londres na ye na kina assisté pe na de ya papa Wemba. C'est vraiment pas si mutu munene akei. Vraiment ça fait mal, il fallait qu'on vive c'est vraiment touchant mais nzambe kaka ndapesa kanzamba zui. Pour souhaiter qu'à condoléances à toute la famille de la République démocratique du Congo. Yeah, merci. Moi, vocal mouké. Kasasoke kweye nanjete papa sera faute na mon pépé donc excusez-moi moi la mbezat. Est-ce non moi nze mouké oye akufela na suka. Est-ce yo banzaka pe ngayo. Est-ce ma banzana ye lukaka yo. Est-ce salaka yo mawa te ya passé ya passé. Oh na obosse kapete place na suki boye excusez nga. Nde bongo nde mola lingeza suni. Chérie Marianne, lelo na komi paston e panayo pona zangi nde mosolo. Yobo sani le temps passé ba pasi nyonso ngai na monaki pona yo bolingo epesi ngata merci te. Po baboti na yo bafingi nga pauvre malheureux mobola na zanga. Eloko nini yango nazali na yango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na yo lisusu na nzela bakotia vi nanga danger nala ba violente pona beta bo comprendre kaka na mitali na motema ope na miyokeli mawa eske kokani nelongi nanga kena kokufa pauvre po bango bakani babalisa yo na moto ya mosolo chéri nangae na moto ya mosolo chéri nangae boko pali kaka na moto ya mosolo. Voilà. Tuka koyemba oyo yangwana so ba oyemba o vieux chakako te ozoyemba bien o mapotongo ebi ke yope okunya taper moi vocal moko ya papa wa pour daza journaliste na bi na bi koyemba te kuna lira lisa on wa papa kana mais na okokati Freddy kaka muki et voilà na voix na voix ba wana pe ba vona bango za bien te pour ça la papa ça la pe ba tout bien ba mon la gene ça va yé eteo et si nze buda se yango mbangwana voilà et beta molo moko papa la ngai na mitali na motema na miyokeli mawa te papa Wemba il faut ozala faki vraiment ozala donc tozaki na on posa na yo. Papa Wemba n'a précisé le mot. Papa Wemba est né le 14 juin 1949 et il est décédé le 24 avril 2016. Donc, on a juin Awa, les 11, à quoi 40 jours depuis le 24. Dès tout ça, le calcul. Parce que les 11 on a 40 jours. Si on pousse, on a 40 jours, on a atteint les 14 jours à naissance et ça la bien mingi. Dans mes on a ma carte, mais ma carte, on a le programme T. Babiti c'est une ça va tapoter beaucoup couper 7 ou 5 ça va aider. Tu es né tout ça parce que bien peu voyez qui coller là papa ensemble. N'a que je crois 40 jours peut me souper bakoya au bazo qui tant koya jour il y a obsèque n'était bah il y a peine 40 jours donc papa me les 15 oyo les 11 pardon juin à aussi 40 jours nassé Yamabeli depuis à Koufaki le 24 donc tout colinga ko ça le 14 juin pour les jours à naissance né botamment le 14 juin 1949 voilà yango nati gouverneur Vinangai André Kimbuta yango honorable Zakari Baba Baswe binonyo surtout en tout cas avec tout le monde le 14 juin donc ça va 40 jours de pandika mamango total vraiment que notre papa Wemba atikali na biso papa Wemba zana biso nakata batala biso surtout comme isko koluka moi kolota moi bien ma marée to ça ngote mettre au débrouiller car merlemba oyoyebi mais au mapotongo to komi na suka en tout cas batu bazaki belé batala ki biso oyo ba sepelaki biso ndenge to ça msala kitoko na ebité ndenge to ko mosisa mon liloba na wana yo bikaka wana siko to telemi po batala pe taille po tailleur na yo vraiment donc vous dites vraiment on a évité tailleur quoi au moins le balois l'autre là na évité
Bon, Freddy Akimbe, tu as une émission combat cage. Les aki mingi ba image pour musali le kamala balebele. Babi yo mutozo babuzo ba pour na site na yo. Ya mukie. Pour site so les aki ya munene. Le col ya Cléboa, on va ça du n'importe quoi. Dans zo ba sujet ya mabe pour ba tuba ça ba vue. Si tu as ma casse ya munene et ça du n'importe quoi. Tu pour yebi atete na sujet et talama. Nege Clébo était à la mara. Merci de la nation Moussala Kitoko. Pena on sait que la nation bata Côte d'Ivoire. Pena on tika likambo te. Micro na biso. Micro papa koufela ki tona mo besoin. Po na koti pena ba vie mususu pe ba vana na papa wemba. Ba to pe biro ya vivre la musique ba pena besoin micro. Na biso ba ko loba te menga na loba. Na place ba po ngamo na vivre la musique. Mo na papa wemba. Omba poto mo na sankuro. Donc tu as besoin de micro wana par exemple muta munene il faut tous un micro to bana biso ba kufa ba ya komona micro wana bana biso ba ko ya kobotama j'allais dire ba ya kokuta micro wana et ça la bien mi ba ta Côte d'Ivoire tu as besoin de micro wana podium bino botika na bino na podium pour podium botika ngo lokola niti ba to ya kotala ka moi tourisme moko boy mais tu as besoin de micro na biso pour ça biso bien vraiment to comme na suka ya combat cage. Merci na de la nation pour l'opportunité. Merci na Herman Amporio na sima caméra babi mobala nani Amporio mawe mobala nani to éviter. Merci na yo Marin Kassanga depuis Paris, maman internet Dorothée. Merci na famille na Mobimba, famille Potongo, famille Kalindula. Merci na maman chérie Lydie et Evelyne Kalindula. Tukutani malasima kaka na club wana combat ya cage babi awande mutu isalaka. Merci beaucoup. Et ça, il y a fonctionnement. Et dit mon maître Kaka, Nadège Flia, donc vous avez belé. Merci beaucoup. Et ça qui combat cash na bandi ne baloba na RTNC na bandi de tongi motote. Tout fingi pe motote mais tout le bika vérité ba image et lobby. Merci à toi Fernando Mbaya salon LTC de la nation tonton Banda l'homme invisible. Logo la bango bazo umela. Logo la bango bazo yebela. Bongo biso to sani to kumela. Pour en été. Bango to kanga kaka bango. Merci. Bye.